Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino basango obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobelani bino nini bandeko babolingo? Lelo tokotalisa bino banani oyo bazali ba forcer na nzela ya demokrasi. Bandeko babolingo oyebi ete na mokili oyo ndeko soki ozali demokrate te ebongi malamu na monoko na yo pe balangage ya kidemokrasi elongwa. Soki oyebi ete ozali demokrate te tikaka koutilize kombo ya bapeple na nzela ya demokrasi na yo wana ya moniato oyo ya ngwanzu oyo ozali koyebisa bato ete yo demokrate nzoka nde demokrate yango ozali kosalela yango mpo opesaka bapeple en sacrifice. Bandeko babolingo na banzi ete lelo ifo tomeka nanu kolobela ndenge nini lolenge ya balider ya opposition makambo bazali kosala oyo bato mosusu bazali kolinga kokamufle bamakambo na bango bazali kosala bazali kolinga nde kotalisa bato image ya makambo mosusu me makambo oyo ya mabe bato wana bazali kosala bazali kolinga kolakisa yango te. Bandeko babolingo tovandi awa na bapays développé bomonaka tango badeba ya ba homme politique elekaka na ba télévision bomonaka ndenge nini moto nyonso tu tango mabe na ye ezali bazali kotia yango likolo ya mesa pe koloba yango kodevoile nyonso. Me eloko ekomi kokamwisa bandeko awa na poto finga Joseph Kabila malamu, finga mama Olive Lembe wana malamu, finga bakonzi ya gouvernement ya Congo wana malamu. Mais soko meki kotalisa vérité ya Tshisekedi ya mabe asala wana ekomi tabu wana bazana meme pre babeta yo bazwa meme bazwa yo batia yo mbeli. Me bandeko bino ndenge nini bozali kokanisa Tshisekedi nde azali mosantu ke azanga mabe? Donc bino bolingi boloba ete Tshisekedi nde moto azali parfait na Congo wana mobimba ke soki lelo balingi batalisa mabe na ye po peuple ayeba vérité ate wana boloba te mpona nini? Mpona nini bokoki kozala na makanisi lokola bato oyo bavandi na bapays développé te? Tomonaka ndenge nini ba homme politique bakritikaka bango na poto surtout soki baza kosala bamakambo ezali malonga te tomonaka. Mais awa ekomi ete soki olobi kaka oloba mpona Tshisekedi yo ozali respecte ya nini bandeko? Soki balobi ete Tshisekedi aparticipaki na mort ya Lumumba alors boyebisa biso wana nde ezali respecte po ete ezali likambo oyo emonani esalami pe bapreve ezali.
soki balobi ete Tshisekedi asignaki bapapier po ete bapendre bakimba oyo ye moko azali kotémoigner na bilili wana nde bafingi ye mpo na nini bino bakongolais boza na makambo mosusu oyo ke bokoki kotire attention na yango nde ntango mosusu ekoki kozala ete epesa biso leson mpo ete tosala lisusu erreur te na nsima ya mikolo mais oyo makambo ya mabe congolais azali wana makambo oyo eya komonana ya mabe ye azali kokanga yango kokarese yango neti bebe oyo ezali komonana ya malamu ye nde azali kolinga kotalisa na mokili ya ete wana nde ezali mabe bandeko babolingo nakoyebisa bino ete bomikosa te oyo bazali kokanisa ete Tshisekedi azali démocrate te Tshisekedi ayelaki biso nde lisolo ete azali démocrate mais lelo toye komona ete kidémocratie na ye wana alobaka ezali ya ngwanzu bino moko boyebi ete biloko ya ngwanzu oyo ewutaka Chine soki otali yango na miso ezali kongenga me banda koutilize yango eumelaka te ndenge moko mpe na Tshisekedi kidémocratie na ye ezali ya ngwanzu ntango azalaki na Mobutu tomonaki ye mpenza ke vrai démocrate tomonaki ndenge nini azali kosala bamakambo kolite tolobaki ete oyo mpenza azali vrai démocrate mpe bomonaki na ntango ya Mobutu azalaki ntango nyonso tu Mobutu azali démocrate te ngai nalingi nakotisa démocratie biso nyonso tu tobandaki kosepela me lelo toye komona ete kidémocratie na ye ezali ya ngwanzu tala eumeli te lelo oyo toye koyeba ete azalaki nde démocrate ya moniato démocratie abandaki koyebisa biso ya ye inspiré déjà alors que moto azali démocrate atikalaka kaka démocrate mais kidémocratie na ye bandeko inspiré kokamwa lelo penza lakisi ete azali penza un vrai coulonaire bandeko nakoyebisa bino eloko moko mpo nalakisa bino na bato bazali koloba ete Tshisekedi azwa Congo donc bazali kolinga mpo baya babebisa lisusu mboka na biso bandeko tala nalakisa bino basigne oyo ezali kolakisa ete aza koforme bakuluna aza koforme bacriminel oyo lobilobi bakokende na mboka na biso mpo babebisa lisusu malamu mpo na nini bandeko bobanda kosala baanalyse depuis Tshisekedi akoti na kati na lingomba ya bana oyo bakuluna ya poto depuis akoti na kati na bango ndenge azali kosala batourne na ye kokende kati na bango botala kaka bamakambo ezali koleka botala ndenge bakuluna wana to bakombata wana makambo azali kosala boko mitu na bino moko bolobi ete eske Tshisekedi azali penza démocrate eske un démocrate akoki kotinda bato oya ye po bakende koagrese bato na bamagazin bato bazali kotekisa biloko na bango mpona koluka mwa likuta de likuta po ete bayeba na kovivre basalisa bamabota na bango eske Tshisekedi akoki kondima ete bato bakende komenanse bato ngai nazali commerçant nasombi ba DVD na ngai ya ba musicien congolais rapport moko kuta ezali te ngai nasombi yango po ete nateka nazwa bénéfice après mona kaka lobi bakombata moko babimeli pesa eloko koteka yango te ba musicien ba na punition mais soki bosali boy botuna ngai ba marchandise oyo za nango esali nyonso combien ngai nakopesa bino montambo tango yo botuni lisusu tango yo lingaki oteka yango elingaki pesa bénéfice ya combien après soki ngai napesi bino bozwi mbongo bopesi ngai nakozoba marchandise wana nyonso napesi bino soki bokokende kobwaka soki bokotumba wana bino mais bino boye bopesi ngai eloko te boye kaka na magasin na ngai mbala moko pesa bolongola bolongo alors nani akozongisela ngai siko bambongo nango nabebisaki bomoni place motema mabe na bino ezali yango namoni ete Tshisekedi mpe na bamakambo boye azali kolobela te ye kuta azali kosepela mpo mwana sikoyo ke ye moko azali vrai kulu na bandeko botala kaka babiloko oyo asali alingi ayiba kiti ya bokonzi na makasi bandeko tala makambo alobaki na Afrique du Sud bandeko ye azomona teke ntango Mobutu alobaki ete Tshisekedi azali malade bato bakritikaka Mobutu nayebi te bato balandaka histoire ya mboka soki bakoki koyeba ntango Tshisekedi Mobutu alobaka ete Tshisekedi aza malade aza moto azali kobela motu
bato bamonaki yango neti Mobutu makambo nini azoloba azali normal mais lelo tokomi komona yango basekeli ya maladi na yo wana ekomi kose manifester. Bandeko, comment expliquer yo un démocrate osigné mikanda olobi ke ngai ndenge ezali na kokende na baélection mais ekomi ete baélection ekomi pembeni obandi mbala moko kosala banoso mpo na koloba ete peuple alingi ngai nazwi deja bokonzi ezalaka te yango na tozali koloba bandeko. Il faut ba peuple bosalaka ba analyse na ba makambo ebele botala penza moto oyo azali penza moto lelo soki bapesi ye Kongo ko diriger yango bien eloko ezali kosala boye na Kinshasa bato mingi bazali koyeba te lelo oyo bandeko soki botali ba makambo oyo bato ndenge bazali ko se comporter lobi soki balobi bapesa bango Kongo na kokosa yo te moto na Kongo akozala na likambo koloba te. Alors toloba sikoyo bango balobi ete bango balingi bapesa bango Congo donc soki bapesi bango Congo ekozala tango bakei bakolinga komona moto mosusu te liboso na bango mpo ndenge ezali wana bamusicien nyonso tu bakotia bango na baprison ou bien bakoboma bango ndenge bazali ou bien bakoboma bango ndenge bazali koloba. Et puis moto nyonso tu asupportaki Kabila azali moto akovanda na prison ou bien bakoboma ye donc bamakambu kaka oyo ke bango kaka soki kaka olobi ata kombo ya Kabila yo ndenge olobi boyebaka ke soki tozwi bokonzi na Congo obebi na yo mais finalement c'est quoi yango nalobi ete nazali koyokela Tshisekedi mawa mingi mpe nazali na kanda mingi likolo ya bana na ye mpo ete bazali koépargne papa na bango te. Il fallait pas nande bapesa papa na bango conseil baloba ete papa ndenge komi boye ko soigner il faut soigner image na yo tika babiloko ya pamba soki amoni tolingo kende na ndenge ya election kende na malembe mais tika kosala babiloko ya pamba ezobebisa image na yo naza koyebisa bino na minute oyo même ata bamindele baza koseka Tshisekedi na ndenge moko ya kosakana te mais bamindele balobi boye soki asali erreur ke ina makambo oyo na ndenge te abebisa ba élection akozala victime yeba ete soki mondele alobi boye akozala capable pe soki Tshisekedi asali asantete soki azokanisa kaka tozali na tango ya deuxième république oyo ezalaki ba moment ya ba guerre froide oyo ye azalaki na ba américain pe baza ko supporter Mobutu pe na ba américain baza ko supporter soki aza ko kanisa bongo ayebaka ete tokomi kokende na sens mosusu tozali lisusu na sens oyo bango bazalaki kokanisela makambo te. Tshisekedi tango mosusu azali kokanisa tozali kaka na moment oyo bango bazalaki na système ya baguerre froide ya kosala makambo na cc bandeko yango tozali koloba moto akosa bino te ndenge bozali koloba ete Tshisekedi nde akoya kochangele biso Congo. Tala ngai soki moto azali koloba boyeko ezali kopesa ngai mawa pona nini parce que moto lokola Tshisekedi azali moto moko azali démocrate te azali un faux démocrate bandeko. Il faut koyeba yango ete na mboka na biso ndenge tozali wana tozali bato oyo toyebi mboka na biso ndenge nini ezwi ba blessure toyebi ba problème nini oyo na mboka na biso tozwi lelo ekomi moment oyo ifo tosangana totonga mboka ezali lisusu moment ya kosala ba discussion te oyo Tshisekedi aza kosala aza kodistraire ba peuple ye Tshisekedi lelo aza kosala makelele asalaka ba politique awumeli na Mobutu kuna na Congo ayebisa biso eloko nini atiki na kati ya Congo eloko nini atiki atikeli bato kaka ba système ya bobima na balabala bana ya bato bazali kokufa et puis azali pe reconnaissant te na ba famille wana aza kobomisa bana ya bato to me bato ba comprendre nanu te tango mosusu Tshisekedi azali moto oyo azali na ba culte azali na ba secte na ye o esengaka ete pepe il faut tangiselaka ye makila mais bato nanu ba comprendre yango te parce que yozo mona moto mobimba bimisaka kaka bato na balabala mais suka na yango bokoya ko découvrir que azalaki traite banaye kolia ko pitango mosusu na bato ya gouvernement bapesaki ye bambongo mais aza kobimisa bato aza kobomisa bato sans le savoir bandeko. Tala par exemple mwana ya Tshisekedi Félix tango batuni ye likambo
serveur balobi bokomi na niveau nini alobi te non eza nango susu na tina te likambo ya serveur bani mais journaliste alobi donc eza na tina te bongo batu ya bato bobimisaki na balabala bato bakufaki bakei kaka pamba donc yango na ozali koloba ete baza kobomisa bato pour rien bato bazali kolanda bango nayebi te soki mpe mituna bango eza kosala bandeko ngai nazoyebisa bino Tshisekedi akoki kozala ete azali membre na kati ya secte moko boye oyo esengaka ete il faut peuple atangisaka makila mpo na ye me bato bazali kocomprendre yango te yo kanisi ntango azali koloba ete bapeuple bobima na balabala ntango bazali kokende bato bazali kokufa ye moko kutu reconnaissance ezali te na bafamille wana jamais mokolo moko asa lobi ete tosali date moko bopona tambola bisika nyonso bakunda bamembre ya baidps na tambola ata le 1er août nakende kotala batombe na bango na s'incliner rien donc mpona ye azozwa bapeuple neti baso azokosa ete nazali wana mpona bapeuple mais azoutilize bapeuple na ndenge ya mabe bandeko ngai nazali koyebisa bino bolandela Tshisekedi malamu Tshisekedi azali na basecte na ye na ndenge ya bamystique oyo apesaka bamakila indirectement ya bapeuple ngai nazoyebisa bino bandeko botyanga tembe te bandeko Tshisekedi ndenge azali wana bino bokanisi ntango bino bolobaka omo Mobutu azalaka na basecte banini mais Tshisekedi mpe azalaka moto azalaka na babiloko makasi ya moto oyo soki tolobi ete tokundola bamasolo oyo Mobutu ye moko mpe aluka akoka te donc aza mpe na babiloko na ye ntango mosusu biloko ya Tshisekedi esengaka ete il faut makila ya bapeuple etangaka po ete force na ye yaka yango na tozali koyebisa bino bandeko il faut koyeba yango moma oyo ezali lisusu moma te ya koloba ete Tshisekedi yende boya koloba boite te moma oyo moto nyonso tu faut leka na scanner soki baradio mosusu bazali kosala sembla po toyebi ete babiloko bino bozali koloba olingi oloba mpona Tshisekedi otalisa mabe na ete koloba boite bani yango nde ezali koboma Congo yango nde ezali koboma Congo bandeko tala Tshisekedi bamakambo azali koloba ono akotinda bato bakende na baprison mpo babimisa baprisonnier mais na loi nini oyo ke ye kuta azwi ata pouvoir yango na Congo te mais azopesa ordre mpo bakende kobimisa baprisonnier ye nani Tshisekedi ye ayebi te ke bapeple ebele ndenge ezali wana bazali kodeteste ye azokanisa ete bapeple oyo ye azoloba ete bato balingi ye mwa liboke ya bato wana ye ayebi te ke bapeple basi badeteste bacomprendre ke azali moto azalaki moto ya moto azalaki nyoka ya mitu mibale mpo na nini Tshisekedi akoki kochange te Tshisekedi alingi kaka kozala neti mwana moke bamakambo kaka ya lokuta tata monene boye tala neti bamakambo elekaki na Afrique du Sud na Afrique du Sud kuna bana oyo mibali oyo bazobenga soi-disant bakombata bamiyibi oyo tala ndenge baza kobeta bato kotika bango babolumbu mais tomoni ete esika moko te Tshisekedi afungoli monoko po aloba ete te makambo bozali kosala yango te ye kuta azali kotinda bango na kati na makambo wana bomoni sikoyo ke azalaka na ye demokrate te kidemokrasi abandaki koyebisa bino ezalaki nango ya ngwanzu yango na bomoni eumeli te lelo todemaske ye tomoni yango bandeko babolingo nakoyebisa na bino ebongi malamu biso bapeuple tozala mayele ebongi malamu biso bapeuple tozala mayele tozala bazoba te po ete ntango makambo ndenge ezali kosalama il faut toyeba ndenge nini tokoki kokende mpona mboso RDC sino te tokozala bato moko tokobanda kaka kokosama mpona yango ebongi malamu tozala mayele toluka lisusu te tokosama bandeko babolingo oyebi ete lelo oyo bato mingi bakoma kaka kobenga Tshisekedi docteur bandeko mais nakorevele bino eloko moko oyo ndeko auditeur moko asili kotindela biso comme message oyo ayebi situation ya Tshisekedi malamu azali pe moto oyo ya kati kaka ya makambo oyo etali parti ya UDPS mais atindeli biso yango mpona koyebisa biso ete non makambo oyo nyonso tu nyonso balobaka mpona Tshisekedi ezali bamakambo moko ya lokuta po ete Tshisekedi jamais atikala kosala cours ya doctorat alobi ete ces derniers temps akomi dessus na comportement ya Tshisekedi po ete a regretté mingi
bandeko boyebi ete ndeko wana arevele biso likambo moko boye bandeko kokamwa bandeko nakotangela bino kaka quelques lignes ya secret oyo po ete revele biso basekele ebele ya moto bozali kobenga Moïse nzoka nde bozali koyeba teke bozali kobenga Satana Moïse bandeko babolingo ndeko wana alobi boye po ete lokola komaki yango na lopoto ndeko wana alobi boye je voudrais vous ajouter quelques éléments à propos de ces menteurs de Tshisekedi. Il n'a jamais été la fin de son cursus universitaire. Tenez, après avoir fait 2 ans de philosophie, celui-ci a entamé la première année de droit. Mais malheureusement pour lui, son ami Mobutu est venu le chercher pour faire de lui son commissaire général chargé de la justice. Donc, il n'a plus jamais continué ses études de droit. C'est toujours Mobutu qui lui a collé, bandeko, boyoka malamu. C'est toujours Mobutu qui lui a collé cette étiquette de docteur d'État. Mais en quoi? En tuerie? En duperie? En traîtrise? En manipulation? En mensonge? Bref, en sale besogne. Il n'a aucune compétence requise. D'ailleurs, il a prouvé à maintes reprises. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona pe bouti koyoka ezali pasi mingi pe mawa. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Ba peuple congolais na koyebisa bino ete bozala dupe te. Bozala dupe te po ete ba mensonge ekomi ya mingi. Comment expliquer Tshisekedi ya koloba au nom du peuple? Ya azali koloba ete azali pona peuple alingi ete peuple nyoso to azala malamu ya azali papa ya ba congolais nyoso. Oui, malamu. Po ete biso pe tozali koluka président oya kozala papa ya ba congolais nyoso. Mais comment expliquer azali komona ba congolais mosusu bazali ko beta bango na ba Afrique du Sud ko tika bango ba bolumbu pona kaka uniquement ba lobaki ke kombo ya président Joseph Kabila ou bien bazali ba membre ya PPRD mais ye azali ko réagir te pona yango. Donc koloba ete ye soki azwi bokonzi na Congo bato bakozala na kati ya Congo kaka bato bazali ba membre ya IDPS po to bandi déjà komona yango ndenge nini azali ko maltraiter ba combattre bazali ko maltraiter bato bazali na bato ya parti mosusu pona nini soki bazali ko tenir ba réunion na bango ale bango bazali ko kende pona ko beta bato wana. Est-ce que Tshisekedi azali président démocrate? Est-ce que Tshisekedi azali ko mériter président Kambamboka na biso? Yangana tolobi boye ba peuple congolais bo fungwa mabozala mayele moto ya boye soki azumboka na banzi ete akobanda kotinda bato meme bakende ko menacer ba musicien nyoso toyo oyo bayembi pona yete aza capable ya kotinda po bozo mona ndenge aza kotinda bato meme na ba Afrique du Sud pona ko menacer bato bazali ko supporter Joseph Kabila. Je suis sûr akotika libre fait vert pour être bakende ko menacer même ba musicien ba Wera ba JB ba Félix Oazé quoi ba Kofi Olomide pona nini ba soutenir ba yembeli Joseph Kabila. Ndenge moko pekaka bakoki kosala ke Pasteur Ngoyi Mulunda oyo ba maltraiter po ete bato bazali batu te yangana nzamba za kolakisa biso ba bilembo bazali batu te meme basimba Congo ba diriger Congo bandeko eloko epesi ngai mawa pona moni ete bato bazali penza bato moko bazali kaka na mitema mabe. Comment expliquer yo secrétaire soki général ya UDPS oza kokende kozwa papier ya makambu soki ya avion ya président na bino ya Tshisekedi na RVA okuti mokonzi azali kosala réunion mais lakisa quand même un bon exemple ezala na respect ozo kota kaka bokokata réunion ya bato po bandi koloba
tala kaka ba impolitesse oyo bazali nango bato ya boye nde bazwa Congo bato ya boye soki badirige Congo ezali mawa mingi ezali na babilembo nzambe azali kolekisa biso oyo kidictature ya boye nde tondima ete bakamba Congo bandeko ntango mosusu bato bakoloba ete mais papa Roger bamakambo aza koloba azwi yango wapi botalaki ya impolitesse ya bato oyo mwa mutu yango azwi mwa tolo avimbisi lokola ya mwana ya ngembo aza kokanisa ete bango nde basimbi Congo mibeko ya Congo mpe bobosana te ezali bakoki mpe kozwa batio na boloko kokanisa te lokola Tshisekedi aza kokosa bino boza komona neti sikoyo bozali likolo me bokeba babiloko oyo bozali kosala ekokute bino cher boyebaka ete Congo ezali quand même pays moko oyo ezali démocratie eza na démocratie oyo ezali mpe likolo na bamibeko na yango bokoki jamais kobanda kodepase baligne rouge parce que ezali elingi koloba te soki bakonzi ya Congo bazali kotala bino kopesa bino respect nde bomoni bango bazoba bandeko babolingo botala na babilili ndenge nini bato oyo balakisi ki impolitesse na bango oyo ndenge balobaka ete baza komemela biso kaka kikuluna na kati ya Congo yango tozali koloba ete bakongole bozala mayele bopesa bango chance ata moke te po ete ezali mawa mingi mawa Tshisekedi ya komemela bino nde bakuluna na kati ya Congo papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini bato oyo Tshisekedi ya kotisela biso na Congo na gouvernement ya lobi baza koloba ete bakamba mboka botala nanu kikuluna na bango ezali pasi pe mawa ba image s'il vous plaît papa Botamba koti bango bazali kosala point de presse à côté bango bandi kosenga document UDPS à travers secrétaire général na bango Jacquemain Chabani bayaki lisusu lelo na 13h kosenga document na autorité aviation civile Bolanda ndenge elekaki sans commentaire de notre part. Oh. Non mais et là quand ça me sale lobby qui est là-bas? Monsieur quand je te la porte d'être ouverte. C'est qui? C'est le secrétaire général de l'UDPS. l'UDPS. Monsieur Jacquemin. Moi, je vous attends dans vos bureaux pour avoir les documents. Vous tenez une conférence de presse. Non, mais pourquoi les faites pas ces attentes? Non, l'Afrique du Sud vient de m'appeler, on me dit dans 30 minutes. Si les documents ne sont pas là, l'avion ne décolle pas. Vous faites de la politique. Vous êtes un administratif ou un politicien? Monsieur, je vous donne. Voilà. C'est pas possible. Non, c'est un administratif, c'est pas un politicien. Non, moi je corrige. Non. Donnez les documents, transmettez-les en Afrique du Sud. C'est pas ici que ça se passe. C'est de tout ça qu'il faut parler. Hein. C'est de la politique, c'est plus de l'administration. Transmettez ces autorisations en Afrique du Sud pour que le président puisse. Non, tu vas leur donner. Comment on peut me faire patienter en bas pendant qu'on tient une conférence de presse? Patienter, vous me dites que vous avez autre chose à faire, c'est une conférence de presse. Vous parlez de l'UDPS et de nous. Mais l'UDPS, je dois en parler. C'est une administration ou c'est un parti politique? Pourquoi vous êtes adressé de la non, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour parler de politique. C'est pas sérieux. Allez là. Donnez-moi les documents. Tu le donnes, devant la presse. Comment j'appelle l'Afrique du Sud? Non, ici. On fait tout ici. ici on fait tout Moi j'appelle l'Afrique du Sud. Le directeur général a un agenda qui doit respecter. donc pour signer Donnez, donnez. En conférence, vous devez signer. Venez prendre le numéro. Venez prendre le numéro. C'est moi qui l'ai, ce n'est pas comme ça. Il a un agenda qu'il doit respecter. C'est une administration, bien sûr. Il a un agenda. Les documents, il y en a. bandeko bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini bato bazali kotalisa ki impolitesse oyo monaka penza bato moko ya ba classe basse mais baza komona neti lokola bazali na Tshisekedi bandeko bango bazokanisa ko ndenge to bandaki komona IDPS wana ya kalako yango nde tozali komona alors que tozo komona ete bato bazana IDPS lelo mitu na bango zo sala te mais nazali kosenga penza président Joseph Kabila soki aleki il faut Congo et bana kozwa mesure moko ya makasi po ete moto nyonso to alingi lelo sakana bazali kobosa na ete Congo ezali pays monene oyo ke eza pe na mibeko na bango na mibeko nango il faut koyeba ko respecter bande ko bolingo na koyebisa bino eloko moko Tshisekedi soki azalaki un vrai démocrate
yende mutalingaki l'axe exemple ma cas c'est pas Joseph Kabila. Mais comme il se que Joseph Kabila comme il enseigné la vraie démocratie. Ezali ko pesa mawa pe pasi. Bandeko, po omona ekaka te na kotalisa bino que po omona ete azape démocrate te pas kotika la kozala jamais parce que un vrai démocrate jamais kotika la côté qui samutu ya moninga na ye démocrate. Un vrai démocrate a défendaka toujours un démocrate mais le col est azalaki démocrate te no relaxa bino ete azalaki ndeko diembela likolo ya kombo ya démocrate. Tshisekedi azalaki jamais démocrate mais toko relaxa bino sko to poto moni sabino ndenge nini azalaki na ye démocrate te azalaki ndeko sala ba manœuvre pona ko diembela mais botala ndenge nini ye moko participa na liwa ya Lumumba oyo atekisa mutu na ye likolo kaka ya ba intérêt na ye ba intérêt na bango na mobutu personnel o lelo koma koloba yenda lingi Congo mais nzoka nde bango nde bazali bato ba bomi Congo soka zalaki na bolingo ya Congo ata ndaku moko na Congo atika te ndako ya limité ba pesa eko pesa ba ndaku nyoso o ya somba asombi yango na Belgique na kabe ata mwanga kutu atika te eloko te wana ndako loba eta zali démocrate bandeko botala ndenge nini a livraki un vrai démocrate héros national Patrice Emery Lumumba mais image oyo ayebaka ete ye moko place azalaka tango atalaka yango kutu te pona na yebi tala kutu kombo ya Lumumba na munoko na ye akoka ko citer yango te soko olandi malamu bandeko Tshisekedi akoka ko citer même pas même kombo ya Lumumba na munoko na ye e koma lokola moto na munoko na ye po ayebi ba makambo nini basala yango na ndenge ezali wana ba image ya kotala yango kutu te mais bandeko botala ndenge nini alivaki héros national pona kolekisa bino ete azali un faux démocrate ki démocratie na ye ezali ya ngwanzu ki démocratie na ye ezali ya ngwanzu yango na ete bomoni ete lelo peuple aye kotimbela ye azalaki na ye un vrai dictateur Papa Botamba tiela biso ba image ya ndenge nini lelo moto azali koloba ete ye vrai démocrate nzokande azali un grand manipulateur tiela biso ba image s'il vous plaît total ndenge azali koteka mutu ya héros national Lumumba likolo ya ba intérêt na bango na mobutu personnel nde esika pasi ya Congo ebandela yango ete tolobi ete moto oyo azali na makila ya Patrice Emery Lumumba na maboko jamais akotikala kosala likambo ya malonga na Congo jamais 3 fois Papa Botamba ba image s'il vous plaît bandeko bino moko botala pe bomona ndenge nini moto oyo azali kolinga komanipule biso ba peuple po aloba ete yende azali démocrate alors que botala ndenge a participa na liwa ya héros national Patrice Emery Lumumba ateka ye po ete mboka na biso lelo ekoma na pasi olie ezala ta koteka moko ya ndenge ete mboka na biso ekoma na situation ya malamu bateki biso pe badindisi lisusu mboka na kati na pasi yango wana tozali koloba ye moto azali koloba ete azali démocrate azali molobeleli ya peuple botala un vrai démocrate akoki koteka moninga na ye démocrate et puis na ba courage nyonso to azali na yango atelemi meme nsima ya mobutu pe azali koseka yangala tozali koloba bandeko bayebaka teke bamakambo basalaka kala bilembo to ba archive ekobima pe kaka ye wana mibengi démocrate bandeko bokomona lisusu ndenge nini moto oyo asiniaka bamikanda mpo baboma ba père de famille oyo bapandaki bango na lelo ekoma te stade de martyr aza kosala signature sans même penser que bato wana bazali koboma bazali pe na bafamille na bango basi na bango na bana na bango ke lelo soki nasali natie signature babomi bato wana vi ya bana wana ekotikala ndenge nini apensaki na yango te bakimba baboma bango banania baboma bango mpona kaka Tshisekedi mais lelo azali kolinga koya kotalisa biso ete yende azali démocrate mais Tshisekedi ndenge azali wana yebaka ete ata génération ya lelo basambisi ete mais bana na ye
un jour génération mosusu ekoya ekosambisa ezala ta bana ya bana na ye ezali mawa mingi mpo na lelo azali kobeta tolo alobi ye nde démocrate kaka na makambo ya bakivoye oyo ndenge bozali komona nde balobi ete bango bazali badémocrate kasi bilembo ya démocratie oyo ndenge tomonaka epai ya badémocrate epai na bango ezali te alors ke epai na bango tozali komona nde bilembo ya kidictature ezali pasi mingi pe mawa bandeko botala kaka ndenge nini Tshisekedi atekisa motu ya Patrice Emery Lumumba yango na omona ete kombo ya Patrice Emery Lumumba na monoko na ye ekomela ye lokola tabu akokanga pas même koprononcer yango. Un vrai démocrate il faut azalaka toujours na référence ya Patrice Emery Lumumba na ba discours na ye tanga zali kopesa ba exemple ya Patrice Emery Lumumba mais ye même na ba discours na ye akokanga kotanga kombo wana te po ezali lokola mbeli abanga ka yango po ebiete makambo asala mais ayebaka ete peuple asi à comprendre yango na tozali koyebisa bino ata mati akiti ata asali ete oh non nasala neti na corrompre nasala ba makambo boye po ete nayebisa peuple basala mobulu ata asali ndenge nini bandeko ye akozwa bokonzi na Congo te nazali koyebisa bino ezali vérité po ete makila ya Patrice Emery Lumumba tango déjà prophétie ya papa Simon Kimbangu ekokisami et que Joseph Kabila un jeune président ye wana lelo makambo ezali kosalama oyo nyonso tu bazali kosala ezali pamba mais Tshisekedi oyo azali kosala ayebaka ete azali kotikela bana na yeba malédiction sans ke ya miyeba parce que akomi koutilize ba peuple ba sacrifice na ye akomande kopesa yango na makila ya ba peuple mais aussi to comprendre nyonso tu wana un jour histoire ekoloba. Personne ne peut imaginer lors de ces fastes militaires que ce pouvoir suprême Mobutu se l'accordera 6 jours plus tard quand il destituera le premier ministre Évariste Kimba et le président de la République Joseph Kasavubu. 6 mois après son coup d'État, Mobutu dénonce un pseudo-complot dirigé contre sa personne. L'ex-premier ministre Évariste Kimba et 3 autres anciens ministres sont tombés dans un piège fomenté par le président Mobutu lui-même. Ils sont accusés de haute trahison et condamnés à la peine capitale. En cette Pentecôte de 1966, sur la place de l'actuel stade des Martyrs, un monde fou, ameuté par la propagande officielle, assiste au spectacle macabre de la pendaison publique de ces 4 anciens ministres condamnés pour complot contre les institutions. Il faut dire que le service de propagande a bien mis au point ce show lugubre. Procession des condamnés vers la potence, cagoule sur leur visage, dernière prière, prononcé de la sentence, coup de clairon et le geste fatal du bourreau. Jamais pareil événement n'était arrivé en public dans l'histoire du pays. Puis-je vous demander tout d'abord comment le gouvernement a appris l'identité des conjurés et s'il y a d'autres personnalités impliquées dans ce complot? L'identité des conjurés, au moins des 4 qui ont été pendus, a été connue par le fait qu'ils ont été surpris en flagrant délit. Et les autres, il y en aura bien. D'abord, le fait qu'ils ont été dénoncés par les pendus. Et ceux qui sont dénoncés sont en train de dénoncer encore d'autres. Y en a-t-il beaucoup? Bon, on ne sait pas encore parce que justement on est en train de poursuivre l'instruction. Et puis je vous demander quelles sont les preuves qui ont été apportées au tribunal militaire d'exception qui a statué sur leur cas. En ce matière, il y a les preuves les plus évidentes, c'est les aveux faits par les intéressés eux-mêmes lors de l'instruction qui a bien longtemps précédé la comparution devant le tribunal spécial.
Puis-je vous demander quels sont les faits particuliers qui ont motivé la sévérité du tribunal d'exception? D'abord, c'est une question évidemment qu'on aurait pu poser au tribunal, parce que moi je ne suis pas du tribunal. Vous savez que dans ce domaine-là, le tribunal est toujours indépendant, très indépendant même. Mais il y a l'opinion surtout. Vous savez que l'opinion était très émue, l'opinion congolaise, au moment où le pays est en train d'entamer une guerre acharnée pour son indépendance économique, des connivences avec même les intéressés. Ces gens voulaient alors renverser le régime. C'est comme ça que le pays était très ému, très affecté par les coups. Et étant donné que les juges sont des hommes, évidemment, ils ont été influencés par la même... Et puis-je vous demander, ensuite logique, quels sont les faits qui ont empêché l'application de la grâce présidentielle? Je vois que c'est exactement la même gravité à laquelle le gouvernement congolais a en tête, n'est-ce pas, avec en tête son président de la République, attaché au fait, à l'infraction commise par les intéressés. Mais surtout, ce qui est plus grave, c'est la connivence avec les milieux de haute finance étrangères pour renverser le régime. Ces mêmes milieux de haute finance étrangères que nous combattons pour les intérêts supérieurs de la nation. C'est surtout cette complicité, n'est-ce pas, avec les milieux étrangers intéressés à l'économie du pays. Mais cette complicité, vous la supposez ou vous en avez des preuves? On a des preuves, on l'a souvent déclaré. Ce n'est pas pour rien que le premier secrétaire d'ambassade de Belgique, qui est plus intéressé dans l'affaire, a été expulsé du pays. Pourquoi cette exécution a-t-elle été publique? Ça s'explique surtout par la raison fondamentale même d'une action pénale. L'action pénale ne doit pas être toujours répressive, mais elle doit aussi être préventive. Éducative. Il faut qu'on prévienne, éducative, oui, préventive aussi, qu'on prévienne tous ceux qui, non seulement étaient dans le coup, mais tous ceux qui aussi attendaient leur tour pour y passer, pour qu'ils puissent y voir avec quelle sévérité on finit ces genres d'infractions. On punit ces genres d'infractions. Bandeko babolingo bo mbuti ko mona bino moko ndenge nini moto azali koloba ete yenda azali libérateur pour na Congo, yenda alingi ete yakamba Congo, yenda azali démocrate, outi ko mona ndenge nini azali kosala ki démocratie na ye na ndenge ya kikuluna. Bomoni ndenge nini awutaki koteka mutu ya héros national. Ayebaka te ke bandeko tango batekaka mutu ya héros national atelemi na sima Mobutu azali koseka. Ayebaka te ke mikolo ekendeke mbangu lelo koya kokomela ye peke nzoto na ye kolemba. Amona ete mikolo ekomi mokuse akende siko na monde yango akende kokutana pe na balumumba akende ko loba sikoyo vérité face à face na Lumumba po ete bandeko babolingo naza koyebisa bino ya solo. Tango Tshisekedi asalaka babiloko ya boye na epai ya Lumumba amonaka ete mikolo ezali molai, mais lelo ndenge akomi na temps oyo ye moko akamoka akomi komona makambo basalaka mpona Lumumba ezali neti likambo moko esalamaka kaka lobi omoni makambo yango ndenge ezalaka mpona kolakisa ete mokili oyo ata osali ndeko na yo mabe yebaka ete okofuta. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko boyebi Tshisekedi aza kaka motema mabe. Lelo aza koyebisa biso ete ye alingi asala alingi asala Congo un pays de droit po ete moto nyonso asala mabe na Congo il faut soki azwi bokonzi apase na justice esambisa ye. Mais Tshisekedi ya kokoloba bongo te. Tshisekedi ya kopesa biso bamaloba ya ndenge wana te mpona nini? Po ete ye ndenge azali wana ye nde mutu akopase na justice. Bandeko Tshisekedi ayokana na Mobutu baboma bakimba na banania basalaka yango mpo bamonaka bakimba na banania bazalaka kotelemela baintere ya mboka, bazalaka kotelemela bango yango na bamonaki ete ye na Mobutu bamonaki ete mpona bazala penza à l'aise il fallait baéliminer bango. Mutu moko te kokoloba ete Tshisekedi nde azali na bolingo ya pepe. Soki Tshisekedi azali na bolingo ya pepe tango basalaki ba manœuvre tango batindaki Lumumba na village, tango Lumumba za kobela azalaki na besoin autorisation pour ya kozwa soin na capitale na Congo na Kinshasa. Nani batelemelaki yango? Ce n'était pas Mobutu na Tshisekedi. Obi ke ba Tshisekedi na ba Mobutu ba bomi bato ebele. Liwa même ya papa na Pongolov. Nani azalaki promoteur na yango? C'est Tshisekedi. Ezali na ba makambo bele o bato mosusu balingaka. Soko lingolo ba boye ko loba bote. Yanga na toloba kete hypocrisie fo esila. Ezala ba radio bazali ko linga ko bomba mabeya Tshisekedi. Bozali ne ko linga ite po bozongisa Congo na biso na kati na mabe. Na lobi teke
tango mosusu bien bato ya gouvernement ya Kabila ou bien président Joseph Kabila azali parfait non azape na ba problème na ye mabe na ye mais oya Tshisekedi pona nini soki bato balingi babanda koloba yango koloba te donc pona bino on dirait ezali na article moko balobi ke finga kaka Joseph Kabila finga kaka Joseph nani mama Olive Lembe wana neto ndimi yo mais komeka ko finga Tshisekedi te pona nini kofinga kutu te koloba mabe ya Tshisekedi te pona nini Tshisekedi asala ba makambo ke bandeko ngai nazo ko yebisa bino ba makambo ya solo oyebi na solo laki 2 jours passé na mutu moko mutu wana peka kazali mutu ya makasi penza ba yebi peka kake non leader na côté ya ba combattant akotanga kombo na ete mutu wana yebisi ngaboy alobi toyebi na biso ke vieux na sa komi na déjà fatigué mais souci na biso kaka tozali ko utiliser comme pont po ete soki ye azaka solide biso tokoleka likolo na ye pona pompo ete toyeba ndenge nini tokokende na mboka omoni donc bango bango bazoyeba te Tshisekedi azali na ye tumbwembwe ozomona ndenge baza kosakana balobi ke to utiliser kaka alobi lisusu ke alobi ke non vieux wana pe ndenge azali wana ye moko ayelaki biso ba promesse mosusu ayelaki biso ba espoir mosusu apesi biso ba espoir mosusu alors ndenge ezali wana il faut kokisa yango donc ekomi neti obligation tala sikoyo ndenge ezali wana omoni ke Tshisekedi eza komisambwisa sans kamiyeba ebongo lobi soki aleki pe te Joseph Kabila aleki bomoni te ke esika nde ba combattant bakolakisa ye penza vrai kazaka na bango ba vrai face na bango bomoni kutu mokolo oyo Tshisekedi asalaki meeting na ye na Congo oyo komaki omoni ba combattant ba siliki liboso ba caméra ya wechi yo balobi ke ah non ye fallait loba nini na zako loba nani obwe bomoni ndenge balobaka balobi n'importe quoi na mwana mwasi oyo muntu wa mukuse boyoki ndenge magangi amankaka Tshisekedi et bongo sikoyo Joseph Kabila leka bokomona tala bazali ko utiliser nanu ndenge moto wana alobi toza ko linga to utiliser lokola pont baza ko utiliser mais Tshisekedi asisi carrière na ye na ndenge ya salité ya mabe olieza latake a garder ta dignité azalaki na yango ke lelo ta soki akufi ba peuple congolais bazala na souvenir moko ya bien pona ye mais abebisi lisusu ba makambo tina ndenge basekele ya ba makambo ya sala ya mabe na Congo lelo ebimi vraiment ezali mawa pasi pe mawa bandeko babolingo to sosola tokoki jamais kotika mboka na biso kaka boye bato mosusu bazali kokosa biso biso nde ba libérateur biso nde delito sala boye pona Congo mais comment expliquer yo démocrate bandeko bomitu na question na te Tshisekedi alobaka za démocrate alingi Congo mais un démocrate tala kutu ba mindele awa soko ke même na Russie okomona bapesa ba université mosusu bakombo ya Lumumba soko ke tana ba pays de l'ouest okomona na ba avenue mosusu bapesa bakombo ya bapesa bakombo ya baveni mosusu Lumumba mais eloko ekamwisaka nga Tshisekedi alobaka za démocrate olie kutu ntango alobaka za démocrate abanda kosala baréférence na badémocrate nyonso baleka na mboka na biso mais atangata jamais kombo ya Lumumba bandeko nazoyebisa bino bamakambo ya solo soki otali badéclaration ya Tshisekedi nyonso on dirait kombo ya Lumumba ezalaka neti Congo bololo na munoko na ye ayebaka ete makambo basala soki azotanga kombo ya Lumumba azomona kaka babiloko basala yango na ebangisaka ye makambo nazoyebisa bino 2 fois te bandeko yango na mutu aza koloba ete o libérateur o alingi Congo te donc yango tolobi les vrais démocrates ezalaki kaka Lumumba na mboka na biso ezalaki Tshisekedi te Tshisekedi lelo toye koyeba azalaki un faux démocrate azalaki mutu moko manipulateur bandeko nazoyebisa bino ke Tshisekedi azala ba secte na ye oyo asalelaka oyo ezalaka ke esengaka il faut mobulu ezalaka na mboka mpo ye apesaka sacrifice ya makila ya bapeuple congolais makambo nazoyebisa bino ezali vrai bokota yango tembe te Tshisekedi azala ba secte moko ya mabe oyo ntango abimisaka bana ya bato mosusu na balabala bobima na balabala boni ayebaka ete aza kopesa bato na sacrifice ya makila bandeko na banzi ete bozali komona ke makambo nazali koloba bozali komona nga neti moto ya liboma mais un jour bokopesa nga raison Tshisekedi ti lelo azali kokontinue kopesa bapeuple congolais na sacrifice mais azali koutilize bakombo bamakambo ke ah non ndenge ezali wana nazali molobeleli ya peuple
azali molobeleli ya peuple te azali nde moto oyo azana ba secte na ye tango ekomaka komi na tour na ye il faut pesa makila esengaka il faut bima epai ya peuple po banda siko kosalake aboye bato lokwa batshisekedi oyo balingaka mobulu ezala toujours na kati na mboka po soki ekomi na moma na ye oyo balobi ke bosiko tour na yo pesa biso makila tshisekedi ayebi te azwaka makila na ye pa bapeuple makambo nazali koyebisa bino ezali vrai soki bokoti ngai tembe atandele bokondimela ngai mama Rosalie nazokiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo makambo tozali koyebisa bino lelo bokanisa teke tango tozali koloba bozwaka yango lokola liseki makambo biso tozali koloba ezali ba makambo oyo ete ba presse mosusu ya biso ya ba congolais to ba radio to ba télévision ya ba congolais ezali ba débat ya boye oyo ke bakoki kobanda kosala po babiloko ya boye ya kobomba yango nde moto ezalaka babomba retardement mpo na mboka na biso omoni eloko nini ebomaki Congo na tango ya ex-Zaire parce que tango peuple aza komona mabe boza kobanga boza kobomba koloba boye te mboka ezoko okende kaka na kokufa yango ete bamakambo yango mpe bato ya UDPS bazali kosala lelo epa Tshisekedi tango makambo ya Tshisekedi ezali komonana na ndenge ya mabe bato bazali kolinga kolobelela ate wana boloba te ndenge bomonaki ete na deba moko totalaki oyo Papi Tamba azalaki na plateau ya Adi Londole tango Papi Tamba alingi asoulever likambo ya Tshisekedi ndenge makambo eleka banini mbala moko adi ete wana kolobela yango te mais finalement tozalaka pe meme clair na makambo mosusu pona nini bino bolingi koloba kaka kotalisa bamabe ya bato mosusu polele mais soki babandi kotalisa o Tshisekedi asala wana te ezali tabu mais Tshisekedi ye azali nani Tshisekedi ye azali nani boyebi teke bamabe ya Tshisekedi oyo bino bolobaka bolombela yango te bobomba yango nde ezali kotia Kongo na libuluti lelo tango bazali koluka bandoki ya Kongo bozali kokonde kokosa o barwande bani be bandoki ya Kongo ba Tshisekedi azali koloba lelo apesa atia Congo ekoma un pays de droit mais bandeko donc na pays de droit ngo aza koloba ndenge asalaka na bakimba na ba Anania alingi sikoyo ye apo ete abanda lisusu ete soki azwi bokonzi abanda kosinya bamikanda babanda kopandre bato makambo bozomona ndenge bazali kosala na bamusicien congolais ndenge bakomi ete bamusicien congolais bayembeli Kabila mais lobi soki Tshisekedi azwi bokonzi aza capable ya kosinya bamikanda bakoki kopandre ntango mosusu bawera bajibe banini mpo epa na ye eza capable mpo ete ye ndenge azali wana lokola aza deja moto moko amesana na ye na likambo etali makila akoki kosala yango bino bozomona bato nyonso tu mpona bango moto nyonso tu azali na Congo aza kosupporte Joseph Kabila bakomi banguna ok soki bazwi bokonzi bango nde bato wana bakosibir mais bandeko bino finalement bozoloba bokamba mboka yango ntango bozoloba ete bato boye soki tozwi bokonzi tokoboma boye bokodirige banani na Congo yango botika ndeki motema mabe botikaki motema mabe wana omoni ke yango la mpe Nzambe aza kolakisa azali kotalisa bino bandeko babiloko bozali kosalako boyebaka ete kokute bino un jour cher mais naza kopesa bino révélation naza kopesa bino comme prophétie bokanga yango na date ya lelo bomoni bato nyonso tu oyo bazali kosala kikulu na balobi bazali bato ya UDPS bandeko mikolo ya kotanga bato wana naza kopromettre bino bakokoma bamembre ya PPRD nazongeli lisusu bomoni bato oyo ya UDPS oyo nyonso bazali kosala makelele lelo oyo bazali koloba ete tokobeta bato boye tokosala boye bato wana nyonso tu na pesi bino ezali lokola prophétie bokoma date ya lelo bato wana nyonso bokomona bango lobi na kati ya PPRD bakozala bamembre ya PPRD wana ndenge ngai mama Rosalie nde moto nayebisi bino mpo ete bato mosusu bozali kolanda bamakambo loyenge me motema ya moto yebi te moto mosusu azali kosala likambo azali komona nzoto na ye kaka moto ezali koya na esika na mpo bongo na ye talingi likambo me motema na ye azali na makanisi mosusu bandeko bino moko bomoni ndenge bato ya Kinshasa
ndenge balobi ete circuit esi efungwami bana ya poto bakomi ete soki ozali na mwa likambu na yo alokei kaka mwa likambu moko boye no tala na Congo bobo yo bengi bana poto yebisi bango bandi kopesa basango lobi 10 chiffres bandi koya tala bozoba na batakini pe bakomi kolela bino bakaya ezali pasi pe mawa ezali pe pasi mingi komona babozoba ya boye bandeko yangala tozali koyebisa bino ete mwana mobali oyo kalala oyo soi-disant journaliste bandeko bandeko mwana mobali wana kaka kokende koluka bareportage moko ezanga tina donc yeko na yeko oyo nyonso to elekaka na Congo kalala penza amonaka yango te eza kaka mabe ye akendeke kaka koluka babiloko oyo komona koza kokende na barestaurant mosusu na kote ya kati ya Selembao kotuna bamama wana mama sikoyo namoni ya na restaurant na yo batu baza kolia mais na yo kike balobi bula fufu edimne pona nini bula fufu edimne bandeko on dirait zalaka na bapile na libumu bandeko na mwa mutu yango na libandi yango on dirait ye moko bakisaka ba espace yango na Gillette bandeko yango na sa timbeli ete lokola bana poto bakomi ete soki bana poto bakomi kaka soki apesi information moko ya foko toyo ale batindeli ye mwa 10 ekomeli ye neti habitude bandeko na bareportage nasalaka ezanga tino aza koloba ete boyoka opinion ya bacongolais bandeko aza kokende kozwa badéclaration ya bato ya IDPS kuna na limete ye aza koloba opinion ya bacongolais nde moto epesi kala azali kozwa biso neti bazoba bandeko vraiment na banzi ete na ntango azalaki na classe ezali kaka soki tuni ye question réponse wana ebandaki koya na retard po tala kaka elobeli na ye bandeko nga moko kutu nazalaka komona ntango mosusu soki nazotala émission namoni titre kitoko nalobi analanda nanu sujet oyo ntango kaka nakomona nani kalala ntango kaka bandaka baninga siko ndenge ezali wana to bandi siko tokei na nini makambo ya Congo ntango sikoyo tosali bango mpona makambo ya Congo ye yango wana tozali koloba bandeko kalala wana mpe soki otali ye malamu bandeko soki bolandeli ntango mosusu kombo wana kalala babamba bolandela ye malamu botala zolo wana ndenge ezali bandeko ntango mosusu azali na ye kaka moto ya kote ya este me aye abambi kombo kalala bandeko tala kaka na libandi na ye ndenge ezali bandeko ondi libandi wana nga nakotelaka yango bandute bandeko nga namonaka ye nde mutu abakisa mwa baespace ya libandi wana ondire kote wana lokola azangaki suki sikoyo amoni ete modele ndenge ezangelaki suki esala forme ya faux sikoyo asala forme ya libandi yango bien na ndenge ya Gillette bandeko kalala mikolo oyo bato ya Kasai batomboki mpona kotia moto balingi kaka Joseph Kabila akende mais bato ebele mpe ya Kasai baza na bango mpona le rais eloko nde ezali kosala mpe bango pasi yango wana bandeko yango wana oyo tozalaki na yango wana bandeko bomikosa te Tshisekedi azali nzambe te Tshisekedi mpe azali Moïse te akotikala mpe jamais kozala Moïse Tshisekedi azali moto lokola yo moto lokola ngai asala mpe bamabe mingi na kati ya Congo oyo etindi ete mboka na biso lelo ezala na kati na kozinda azali coupable ndenge azali wana ntango bolukaka bandoki ya Congo ye wana kaka azali liboso na bino mais lokola bozali kosala erreur bozali kokanisa ete tokoloba mabe ya Tshisekedi te po ete soki olobi mabe ok bozali nde koboma Congo sans ke bomiyeba bandeko po bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci